L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Feu! Feu! Oh, Jésus, c'est l'amour, ce qui est ténèbres, L'homme prudent voit le mal de loin.
te tosengeli kokumisa yo na ba circonstances nyonso oyo ezali kokoma oyo ekomami na kati ya mokanda ya Jean chapitre 5 verset 24 makomi santo ezoloba boye nazali koloba na bino ya solo bato oyo nyonso bayokaka maloba na ngai bazali na bomoi ya seko bakokatela bango etumbu te kasi pe bazwa bomoi ya seko kalingomba mpona kotondela bino to koswete bino condoléance oyo wapi ezosala na bango kotika makambo na bango ezala baninga na ye ezala baninga ya quartier to ya mosika botika ete nzambe ya lola apambola bino nzambe oyo azali kotikala nyonso na kati ya bomoi na biso abomba biso asala loboko na ye tozondima ete lelo ezali mpasi ya kobungisa moko kati na biso ya mai libatisi ya mai oyo ezopesa ye nzela ya koyeba nde kolongwa na kati ya masumu ya ebandeli oyo bakoko na biso basalaki atikalaki mpe na kati ya lisanga mpona koyoka liloba ya nzambe mpe azwaki nzela ya koyeba nde kosangana na baninga mpona kolia nde na kati ya kopo moko kolia nzoto mpe komela maketikala mokonzi na biso mami lelo metenda nzoto tozomona ete mais du moins tozotikala convaincu mpona koloba ete azwaki nzela tobondela. En présent, je restitue le corps corruptible à la terre par ses paroles. Et la terre retourne à la terre, à la cendre. Quant à l'âme et l'esprit, je les recommande à l'amour du Seigneur Jésus-Christ, qui les regardera en vie de la résurrection et à la vie éternelle, maintenant et à jamais. Amen. Uta ebandeli ya mululu oyo kolo tobungisaki moko na kati ya libota to ndeko na biso tozoliki ete présence na yo ezalaki nzinga mpona koyeba nde kokonsole mpe kolenisa mitema na biso na elekolokolo ekolo bolingo tozondima ete na kati ya libota esikali na tro monene to na kati ya famille nzambe eza na kati ya eglize tozondima ete ezali na mosusu te en dehors na yo na oyo akoki kokonsole mitema na biso mpe oyo wapi apesami nzete nzambe koleka ndeko Christine azali jeune fille déjà jeune maman et atambolaki vraiment na kolinga nzambe mpe na kobanga nzambe oyo bibele na bato bamonaka lere ekomi likambo ya liwa oyo ayebi objectif yango ka nzambe. Premièrement nalingi naloba moke mpona koganye ta koyebisa bino ke azalaki na mboka na Angola. C'est une femme d'affaires, balé ko travailler si par là, na Angola balé ko sala business nae ko kende. Mboka ya mokili ya poto na kati ya Brésil kozonga kapé. Alors il est arrivé que na kati ya Angola na Luanda abeli. L'air abeli a comme na Kinshasa azui soin à rétablir. Azongi pe nzoto bandi kozonga elongo ya ba prière basali pe batikaki te bandi ko continuer toujours pour accompagner biso na prière zote zongi vraiment que oui moto abelaki a rétablir et ko arriver na poko moto alali croyant que alali or que ko bela nyonso lisusu esali récite moto ali ko koma na boku parti à 21 moto kati poto ko moto ko hôpital de Simaki ne to ko arriver que moto. Alors na ko remercier lisusu na bandeko nyonso na famille okimaka nyonso bao nyonso bayebaki accompagner biso bandi ya cérémonie ti lelo na ye ko remercier lisusu koleka mingi bandeko ya neo eloko na kopesa bino ezate alobaka ke bosima nzambe wa parce que azanzambe moko alakisi bolingo pa na ngai. Premièrement naza na église na sambela na sambela na neo te mais oyo na moni neo basali lelo envers nga c'est que véritable évangélisation yango yo pona ngai vraiment na remercier alors on a olobaka ke nzambe vraiment a continuer kolakisa monene. Alors na kotika la lisu ko continuer ko pesa ndeko merci belé attaque ngai lokola na kati ya mowe nazali ya liboso
Napesi ndeko, merci vraiment, merci beaucoup. Nakati ya Onjozo travailler, nakati na misala na yo, eza yo teme eza pla oyo nzambe asala. Comment na bolingo munene pe na partage oyo yebi ko epole biso ye ko consoler biso banda e bandeliti kolala libanda titi tokomi na suka c'est que oyebi ko contribuer na bien nyonso. En tout cas na lobi merci beaucoup na koloba lisusu mingi te na remercier kaka famille nyonso nasengi kaka nzambe oyo asalaki likolo na se makambo ya liwa eza mabombami oyo ayebika ye moko soki moto na mokili soki nzambe oyo ayebika ye nyonso epa na ngai napesika epa na nzambe agarde biso etoleka na basheme mabe te ezala bakamaradi ezala famille ezala entourage onyonso kotelemela kusila nde kotika ete kotika ete ezala na efa tukotika ete kusila kotika ete kusila ngala na Congolais Pasi,
Voilà, merci fidèle internaute nous bozolanda biso partout dans le monde. Merci na ONG Tabita Lisungi ya Merka Kunonga. Lelo bozomona za susu deuxième tour tozala na cimetière. ONG Tabita Lisungi ezwa lisusu prise en charge ya corps. Tozana cordon awa cordon Yves ya opesa passe na bandeko toza awa to mekepe koloba. Nini o elekiwe komisi biso awa na ONG. Cordon bonjour. Bonjour. Nini zo leka awa to se retrouver na cimetière. Bon, to se retrouver na cimetière ndenge boyebi kaka ONG Tabita Lisungi ya Merka Kunonga to mesana na biso kosala ko soutenir batu baza faible lolenge Bible zo recommander biso libota pe bazaki na problème tango to solola ki na bango yango to eba ko accompagner bango na problème ezwaki bango raison pour laquelle bozomona biso toza awa na cimetière ye aza pe moko akoti na kati ya libota wana aza donc mobali ya grande sœur ya oyo toyi kotika lelo na lilita yango tozana bango elongo awa tozozela basilisa misala ya kokunda po bakule béton et puis biso tozonga na assurance nyonso. OK, ndeko bonjour. Bonjour papa, boni. Comment ngai munganga Dieu merci. Toza mieux placé à ko expliquer biso nini lekaki parce que otika sœur awa na cimetière, expliquer biso nini lekaki bande bazolanda otala kamera. Merci beaucoup na o wepezali maloba yo ucho pesa ngai. Nazali moko ndenge ko do chikoloba nazali mobali na ya mkoya leki. So bengi mobali na pamba te ya na ende mwasi na ngai. Tozali kana ndako tozo information nini te ndeko mwasi ya beli ezali te ko bela ya ba 5 jours 6 jours. Ezali ya mukolo moko. Abengi na 15h comme 19h 20h pour préparer comme bisika ya zabazo benga nga sosote minute azali bembe. Komi pe ndenge singelaki bon banane na komaki wana lukuta mabe na mona ikodo banane na mona kodo banane na mona kodo ndenge azaboye atikanga te nini te dès le début ya matanga tozalaka ensemble toliaka place azali na problème nini avant te malade yanzo to kaka belaki mesuka suka yokaki ya secrétaire zo itamulai ezwaki etamulai makoma ine déjà bien mais il y a kufa na ya belaki te 2 jours 3 jours abelaka presque demi journée comme après midi nango yango sikoto oyo akete eza simba benda to comme 20h akati bo moina e so yebana na cordon ndeni pour que o se trouve na ONG bon komona cordon ndenga vandi boina ko yeba e eza na ndenga mabete o yanga moko se meki na ngai leki ya o uti to za na kati okunda na minute o asala kana cordon asala na ONG Tabita Lisungi ONG Tabita Lisungi cela veut dire nzambe abakisa bino na o wapito moni po ezala kabongo so ezali bato mususu mbele bonya bokima biso mais na o bino botali si biso na kati ya libota na o apezali famille quoi to tika ina apezali indispona ONG de Tabita Lisungi nzamba mona misala na bino abakisela bino na kati ya misala na bino d'autres pas otalinga na mpanzi na ngai à droite nazali na mosemeki na ngai ya mwasi na ngai aza sur place ayebi banda debi ya makambo ndenge bandaka tikino lelo ndenge tozali aza sur place comme on a ebof simeyo ye wana ye moko personnel okopesa pe maloba so aza ngo expliquer bino voilà ndeko mbote mbote papa mbote Komo nangai papa Simeo évangéliste Simeo évangéliste des valeurs de Berta vraiment voilà na sepel mingi naza ene ya famille lokimaka ya Mouwei Christine naza ya na bango ya liboso vraiment nini lekaki ndeko abelaki na mboka ya Angola aye azui soin na Kinshasa a rétabli vraiment mais et quoi arrivé nzoto vraiment zongi et quoi arrivé journée à lundi moto a sali fièvre l'air a sali fièvre à partir à 20h moto a kati motema voilà ayobenganga letissera a kati motema ça m'a fait mal et ça lenga pas si vraiment makasi comme on a que moto abelaki tango abelaki olia kufa mais abiki asali misala akomotambo azongeli ba faire na ayokufa sibit alors ça la kinga passe kombo na ye Christine Esola lokwa voilà ndena yango wana tozalaki ensemble tellement que na ko remercier Isusu ndeko Cordo en tout cas Yves en tout cas merci kombo de limwa quoi na pesi ba merci belé na aide salinga vraiment oya salelinga belé bazu opportunité wana te bon ponanga na mona keza grâce oyo Zambe atinaki koza na famille boye que non muto tiela mutema yete mais nzama yebi ko komane yo c'est pourquoi azu Congo ya Corbon na yeko comprendre le mot que les noms caractérisent l'homme. Cela veut dire quoi? Les rosana kombo na nazana verset moko lo bakana kati ya Biblia. Nzamba za possible ya kotinda même corbeau ele isamutu.
pe nzambe aye kotindela ngai corbeau mpo nasonja une idée na ngai te ni kwa naye komona petit frère asala kuna epa na ye comme travailler aye koarrive au grand frère pour eza boye na likambo wana nayebisaki patron andimi vraiment ke asoutenir yo mais asoutenir ngai na makambo tout oyo elekelaki ngai ti naye koarrive tokomi déjà na cimetière kokunda motu tout temps kotala bolingo ya salaki amemi nga na bakushi nyonso kobana bacercueil makambo ebelebe na kotanga te sa konte kolia komela atika ngai te tina ndenge oyo komona mituko ye wana na voix na ekaka lokutama alors eloko ya kopesa eza te na bika merci ebele na ONG et continuer toujours kosunga biso esuka te ba ONG eza ebele na Congo mais otala ONG Tabita Lisungi ya Merka Kunonga et porter coup de pouce talisco caméra pour expliquer bon Mama Tabita eloko na expliquer ka ke bolingo na plan oyo za na yango vers Congo continuer ka kosala yango ekende kaka et progresser vraiment et suka pona ngai te mais continuer pona bato ponga na bina Congo na biso likambo ya bie bandala l'air bandi au moins progresser te suki mais na ligne suka te pardon et continuer vraiment jusqu'à la fin merci. Alors tout ça bien de compenser avant de clôturer na cordon tu moi se présenter motende mbote papa te comme Anselme Ikokolo quoi ozana ni na famille bon na ta famille naza donc on aime que non malgré tout naza mwana mais représentant moi ya ba maman mon way OK oncle don nogo na bango don talara so témoignage nini opesa na onyo qui ndenge bilili ozo biso boye à travers ONG Tabita Lisungi te bon témoignage vraiment na opesa liboso ezaki ngai nanu na zala tozala masina mais tozape na ba ONG na biso mususu ba tozala na bango bayebaki pe makambo ekwelaki voire même ba père ba papa bazalaki na baneo tout bazaki courant ya mamutu elegaki donc elo moyo kosala nga moi surprise que non na ta famille tozaki penza na moi ba difficulté moi mambongo banini po par rapport à banterement so ko arriver que non na ya boye tote onje mo boye mama jango mama na comprendre ki penza est-ce que na komso pemote mama Tabita boye c'est bon asala wapi ote côté petit frère la ka ne bazwa ki prise en charge ya mambo en tout cas vraiment salingai esengo mingi donc maman toza pena na elo akopesa ote mais elo moto senga ke non ONG oyo esuka ate nzambe ya bakoko acha maboko apo eza progresser donc eza te ke non lelo maman sali bolo bil susu pote maman mboka la biso ndezalaka mo la muta ina makalisi ya maida bien voilà akomi ko intercaler la ba façon moko boye donc azwa lisusu likoki ya kosunga ba to baza ba faible te non en tout cas nzambe azala elongo na maman merci beaucoup donc azabine elongo na ye en tout cas merci vraiment merci cordon Yves Lukoki to clôturer na yo motivation ni penza ONG Tabita Lisungi ezarana ezwa kapona ko sunga bakaya parce que na assisté déjà za loi deuxième fois ONG Tabita Lisungi ezwa charge ya kokunda batu motivation ezakani. Il n'y a pas une motivation où eutaka et pas ya batu entre autres neti ba partenaire parce que jusque là to evrakaka kana ba effort na biso on n'a pas encore de partenaires. Mais na ba nyonso to sala toujours appel na ba nyonso baza na motema ya kosunga o balingaka pe ko participer na makambo boye to bengaka bango to maboko na biso za grandement ouverte ba porte na biso za ko fongwama pona kozela bango donc c'est un peu ça. Numéro de contact ezali ou ba ko contacter si ba numéro de contact ezali plus 243 84 41 59 2 et plus 243 90 21 88 140 la numéro na biso yango wana siège na biso eza na rue Elila numéro 490/10 na commune ya Lemba
référence so yeli na nzela bypass arrêt Tulemba so kitika na arrêt Tulemba otuni nazoluka balaba elila ou bien nazoluka siège à ONG Tabita Lisungi ya Merka Kunonga mutu nyonso akorienter yo. Alors ba remerciement eza ko pesa na bandiko bazolanda biso. Ouais, ba remerciement na ngai nazo remercier premièrement maman Tabita et puis nazo remercier sous maman Célestine, maman Sylvie, maman Adrienne, nazo remercier Pelisusu, papa Serge, maman Nana, en tout cas Nzambe alola a mon abino. Parce que chaque fois so boyo kimbela na ngai, chaque fois so ki boyo kimbela na ngai, bozanga kate ko intervenir. À chaque fois so ki boyo ki ke tozana problème, bozanga kate bolala kate. Bolata kayango engai onazana kini bino boza musika, tozalaka toujours ne toza esika moko. Donc topesi merci vraiment merci mingi nazomona batu nyonso o ba soutenir de loin de près en tout cas Nzambe alola amona bino misala na bino ekende toujours liboso oyo akoluka chambiskat nzela na bino akuta na Nzambe parce que Nzambe azoloba oyo azolesa ba orphelin azolesa nde Nzambe. Donc musala na biso objectif na biso ya ONG yango wana tolingaka kosunga kolesa ba orphelin bakaya boye tokutana na bandeko bazana pasi tosololi totali bon toye tosali to apporter bango main forte. En tout cas, bah merci vraiment ebele, bah merci ebele, bah merci ebele. Na bino nyonso, maman Yvonne, na bo sanité, na mwana opesa bango en tout cas bah merci ebele. Na pesi bino nyonso, bah merci bino ba to soutenir biso vraiment pona to réussir kosilisa makambo oyo elongona libota lokwa. Merci beaucoup. Alors merci na bino sobo zolanda biso pe bolandi biso awa na Tolobe la vie et na ba différentes chaînes à YouTube. Merci na mon père Papi Gen Tolobe la vie et merci na caméraman de guerre Regen R6 na sima ya caméra. En tout cas Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse na Koti Katante. Merci. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Feu!